Mbote 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 na balandi nyonso tu ya emission na biso ya kombola bopeto. Kombola bopeto eye susu na bandako na bino. Kombola bopeto eye lisusu na mabota na bino. Kombola bopeto eye lisusu lokola momesano kaka ndenge tosololaka nde eye lisusu mpona toyeba lisusu na kosolola biso ba diaspora oyo tozali na libanda ya mboka, biso ba congolais oyo pe bazali na kati na mboka, pe bandeko nyonso tu oyo balobaka monoko na biso ya lingala. Vraiment toye mpona kosolola mpona kotalisa ke bolingo ezali vraiment clé moko munene oyo ekoki komema biso vraiment na kati na développement, na kati na succès, na kati na progrès, na kati na makambo nyonso tu ya malamu. Mais soki tozali ko négliger bolingo nde wana okobana komona tango nyonso milelo ekobana kozala, ba rupture ebana kozala, donc ba chute ebana kozala, destruction ebana kozala, malheur nde ebana kozala tango nyonso soki vraiment bolingo ezali na kati na biso te. Nde kotalisa meme na maloba na nzambe aza kotalisa biso kaka ke toyeba na kodevelope eloko oyo babengi bolingo, to develope yango vraiment na kati na biso peuple congolais, to develope yango na kati na biso parce que yango nde kosunga biso ke toyeba vraiment na ko réussir même na bamboka oyo toya awa. Soki toza na bolingo toza penza na esprit ya soutien ke oya mone loka malamu afungoli pe na muninga, afungoli pe na ndeko na ye oyo pe kuna moni ya malamu afungoli na ndeko na moni danger akebisi ndeko na ye. Soki vraiment tozali kosala na ndenge wana penza nde okomona ke non tokokende penza na progrès pe tokokende vraiment na réussite. Yango peuple congolais tozala vraiment na bolingo makasi po eloko eleki bolingo ezali te. Na banzaki na ba video mususu tobetelaki sete mingi na likambo o etali ya ke kokosela muninga makambu, totika makambu wana ya kokoselaka baninga makambu parce que azande kona oyo zokosela muninga oyo ozokosela likambu wana aza pe mutu lokola yo, aza na motema lokola yo, pasi oyo koyoka soki bakoseli yo likambu na banzaki eza lolenge moko pe ezali kosala pe na muninga. Eloko babengi réputation na moto en tout cas ezali malamu te koyeba na kobebisa yango, toyeba vraiment na kotika bizaleli wana ya kobebisela baninga na biso ba réputation, ya kobebisela ndeko na yo congolais réputation ya kosali réputation ya congolais ezali penza malamu te. Koluka kotela na ba piège, koluka kotela na ba obstacle na nzela ya muninga ke muninga akwe ya ko kotela muninga kobwaka ba pot de banane pona muninga glisser. En tout cas ezali penza malamu te peuple congolais. Zalaka na sengo tango somo na ndeko na congolais moko aza ko évoluer na domaine songolo pakala, tango moni vraiment azali ko mata, azali penza ko mata, esengeli ezalaka esengo na yo, esengeli vraiment osepelaka nango tango zomona ndeko na yo congolais aza ko évoluer, tango zomona ndeko na yo congolais azokende liboso ezalaka sujet ya joie pona yo. Mais esalaka yo pasi te tango moni ndeko no congolais aza ko évoluer na domaine moko songolo pakala ebani kosala yo mutema pasi. En tout cas bizaleli wana ezali bizaleli ya bandoki, ezali bizaleli ya bato oyo basalaka misala ya molili, bango nde balingaka komona esengo ya mutu te, balingaka komona bonheur ya mutu te. Mais yo oyo ozali mutu normal vraiment en tout cas tika bizaleli wana ya kozalaka na pasi tango zomona ndeko na yo aza ko évoluer, sepela na réussite ya ndeko na yo, sepela na bomengwa ndeko na yo, tango ndeko na so mata likolo beta maboko sepela pe e motiver pe yo ke yo pe o travailler encore de mieux en mieux ke yo po mata. Donc olingaka te ke o mona kaka ndeko na yo na se, parce que soki ndeko na aza kaka na se yo po kotikala ko mata te, parce que ezala oya mati muninga bendi, oya mati muninga bendi. Donc mona ke bato bakosala banena bane bazali kaka ko tourner sika moko bazo balukaka ke sika moko, parce que mutu azopesa muninga chance a évoluer azate, mutu azofongolela muninga motema abonga na vie azate. Donc bozo luka kaka bino nyonso bozalaka esika moko ndo so mona